d'abord nzonzingi wana biso ni muto banda masolo wana vraiment na biso toko marché monté aki para biso ba comédien te magi question wana falo tunanga ona kuzu tina boye pena no ba leader bokomi soki fi aye na groupe na yo ay ko sa musala il faut kako tumba berger oliaka mbanga ngabina liaka mbange nga musala nzambe nakeno liambanga likamunini nabite na liaka mbanga ti natala kambala moko mwana na yabimi na mbanga na épinard na sani ngabia na rate biloko kolia. Fidèles internautes quand de te observe que non to un système à temps to système oyebila ngonga na ba na minute ezande ngai Magi Bosombo bokungu mwana mongo la fille en Fossette dobino mo boyebi maman ndezalaka to baki atabo l'équipe biso ou l'équipe na kala menga l'équipe na sika betcha na tatou personne na mais Fossette nulle part donc émission na bino sans frontières yango yo na site na bino ka moko info 16 pour s'abonner à trop lelo na mbele bino président Mbata Siala bana poto bino to luka kenda wapi ayoka na susute azokoka lisusute lelo yo yemoko azawa ako répondre à la question bino nyonso. Président bonjour. Bonjour Mama Giba Fossette qui fondende bonne fête na bino pour le lobe toza na ba maman nyotu le toza le 8 mars mo na honoré bino na chemise ya liputa na honoré ba mabeya na honoré basi nyotu ya Congo basi nyotu ba en Europe na Amérique na Asie bango nyotu na honoré bino vraiment bonne fête na bino Magi naza très bien. OK, batesi à la main. Groupe au sala qui na pakaloui, c'est comme si bo panzani ezakani. Rien, tous en habitant ensemble, au panzana c'est trop dur, tous en habitant, ba ma bezangati, ma gamin bezangati pour tous abattre. Mais tous en habitant bien, mouvement paysan très bien. Mais pourquoi qu'on continue que vous voulez le même mouvement na yo bien au sale groupe nao après avoir ko kabana pakaloui. Bon, on est en un secret. Au dévoilant encore en minute au bata poto pe baye ba question de tindeni mais nazani toujours ensemble tous en habito bien. Mais pour remarquer que bino artiste comédien beaucoup mis trop na kabanzonding trop à libanda o amboka na biso mo c'est comme si beaucoup mon négligeango. Ouais, soko moi nzonding et comme moi trop moni mutuni auto azape na besoin à ça la combo. Vous comprenez? D'abord nzonding wana biso ni muto banda masolo wana. Nzonzingi pena biso muto banda on a ba Hermène Kaba na ba Placide à l'époque Kilimanjaro yaki suka bana poto ba yebi ba bilo to sala et ye na ngo bon ba producteur ba Monique copie yango wana to boya te mais na kisasa pe awa so Monique lelo yo batu ba komi ko beta pe moi ba kareza kali kamuka ya moi tsombiri kwanga te ba petit ba die moi chic moi belé pour gouvernement na biso to go marché monté aki para biso ba comédien te ba artiste et comédien gouvernement atala angwa ta kuna misute ya omoni mutunyo to komi ko se donner na ye asala moi nzonzingi na ye asala moi kombone libanda moi ba contact na ye mama belé abwaka ba Serge Matire abwaka ba Peraki nsala po tamsusu moi jine ko ya moi mbate ko ya sala ye pe moi bien. Mais Mbata Siala le banc ma gouvernement ils ont vraiment s'occuper na binoté mais bozaka na ba réunion na président Masumu bo kana tendeni ba ko arranger ma comme na bina partir au gouvernement normalement ba réunion zali ATTP président Zara Masumu mais la lettre kotati na gouvernement tina ba ministère de la culture et art tout cela ka ba réponse ne ba lobaka yomo mona kana ba mboko so tamsu président zuita moi likantimo boya kosunga ba artiste. Tout le monde a mingi ba musicien mais ba artiste basé belé ba artiste peintre ba maintenant tout ça est belé tant que bien comme artiste mais mingi qui n'a rien à côté bandoli c'est toujours bundelo ko na tam souper un jour ministre de la culture et art ayoka biso pe tam souper a chapé moi c'était pe na masolo na biso ko à côté ba artiste et comédien. Il paraît que beaucoup mo sa banzonding trop pour na basi a poto na bango ngana zaka na déjà na mwasi na ngaya tamsu na bango non ezana ngo na bongo te ezaka musala oyo yo yebi ba yeko contacter yo magi yo musano yango hein so yo po ermo bina mona ko na ba TV yo pe suko zo sala ka pona mibala poto
Binonde mibali nde bo revese po tozomona la majorité d'artistes comédiens basi bazota po to bazwa ko bala bango président Batassa yebisa biso a tozana émission sans frontières to bomba ba vérité te vérité zakaka bolingo pe ndenge lobi émission za sans frontières bolingo pe za nango pe sans frontières so pe sengi pe bongo to pesi ka chance ça na ma bête nzamba sala mutu na ye tamsusu mutu ngo azakane na poto esengi ka ya bala yo kende poto mabe peza na ngote mais bino so boko mo sa ndenga mabesko même so ki Kabibi Kankou maman présidente na Paris arabi que non ya kakane ka Batassa la aya ko bala o tika mwasi no ndako magi question na falo tunanga ona kuzu tina boye pena magi nanga non bo ezaka kande to sololi bolingo ezaka na kata motema mona na boyete. Vous comprenez? Même tel l'autre comme on a ba portable aussi photo moi sinayo au tient na liboso porto ya portable te yango te bolingo ezali kamba motema soko ye mama soko mama nani olobi mama bibi Kabibi Kankou mama Kabibi Kankou to solo ka te zape ka makam da kali kama li solo kama solo za na mpe mabete so na zupe moi si msusu libande zape mabe ba bota biso pe na baba se belé ti bon mabeza ndengona bo s'abonner trop bana poto Kabibi Kankou mo sentir Rosette Ngondombo motema petite tando babibi mo bo sentir que non ma soyez na ngo ya kati bo s'abonner trop na site na bino www.info16.com président Batassa la ngena tuna lelo ba artiste ba komaka na terme que non artiste avaka na choc au moins te et comme si ça bino ba artiste appelle moi Valère ouais zape soni yo ebinga magi tozaka na yo po oza quartier ouais toza pa ya ba Serge Matirin donc ngai na kola awa na koli pa ba Spera Kinsala na koli pa ya ba Didier Masuki ou denema talaka sera autokende biso ma Yvonne bana poto to perdre ser ma Yvonne na banza bo mona pe ba image po ezaki pe moi mingi ke poto ser na biso azaki bien na biso bon tana yekoki nzamba zuye akeno pe manakimia donc ngai boyebi pe vi nanga nde tozana bino awa nga pena ba geo wana pena po mutu nanga esalaka déjà po namona ke tozokende na shit kota masolo na biso nazana mwa ba business nanga ya mike ota mususu na kokwate ke okende kosenga ka mutu pesanga po eza pe soni ti lelo okay apesi yo 50 euros lobi susu apesi yo 20 euros lobi na osani na obomba mayote siko biso Batassa la soko kabelinga na oloba merci mais okende pena pesanga bo te toyebi na ko lukate moi masolo à part masolo à théâtre toyebi déjà oui toujours remarqué dans le monde artistique surtout bino ba comédien c'est comme si boza pena bolingo vraiment te boza ba en mona kacha mutema to kopena te bino bo sa musala moko ko éduquer masse ko éduquer peuple mais pourquoi boza na ba en wana boyoka na te za nini boluka juste ni bowela nini ouais omoni likamba ko swana likambo ya kobunda bani d'abord éducation wana utana na ba parents de base sika yo uti so bateya yo mabete ata ozana baninga boye omona oka toujours normal ndeti ngala loba na part na ngamba Batassa la okotuna ba comédien nyoso tout même ba oba na poto na ba oba tika na kisasa awa neti na ntanga kombo polémique te non polémique te tanga kombo bato to tuna oboza pena ke non to tout comme Batassa la ba répondre biso correctement même ça même Sobe même Videloin même Pakaloui même Tito donc oyo yebi oyo kutana bon un jour na émission tuna bango Batassa la vivandeni donc nazana ba principe na ngai oyo si atola la ngango au moins sika boza lisanga tozo solo la tozo seka tozo mela mais to ra mona berera maloba tamsu mo erreur wana maloba ebimi ka ndeto sola bongo yo omoni ngo lwa ndeti ba chrétien yo osimbia na mutema ebimi na kwa ndeti end ya ona yebiso yo éducation otamsu to utana nango na bandako mama na papa tango ateyinga bike linga muninga na yo zala na ye bien bovanda bien yango ezape bongo mais oyo lelo nde ba yesi mabango ndi mba luka ba polémique wana biso to za ba mbiaka ba koko dikoko talaka lelo so ba 30 boulwango siko na osa polémique nana soit na yo pona wela na yo nini ngana kavana sona kimusa na ngana sisi tournage ozi saki nanga na tshena mukongo na yendako na zakana ba via ba bar penate na ngana ba vi oyo lobi na ngana tiki ba momi so banite ngaka ka sona ke la sali boulot na ngana ozi saki nanga na tshena mukongo na zongi nanga ko vanda boye to bana okabula ba bière basani zaka makampe belé
po mutu muso ayina yo oyebeli tina yinela yo te lelo mpe tokomomona kaka te libumu evimbi ye ta mosusu ka mpo nasolaka na magi bien ta mosusu mpo nasolaka na fulani bien ye soki aza na besoin ta mosusu akase ka vi na ngai alors fo yo moko mikenga mpo nzambe mpe alobi yango yo moko mibatela mpo nga mpe nzambe nabomba yo ngai eza ndenge na ngai naswanala mutu te ngai babengaka ngai yaya bango tous oyo otuni bango babengaka ngai yaya mpo na genre ya comportement na ngai d'abord nakimbiaka 30 boulot déjà yo moko oyebi donc naowela no eloko te magi. Na 30 ans de carrière na yo osali okokebisa biso un peu ba difficulté ozwi na carrière na yo et puis o eza bénéfique na carrière na yo na 30 ans na ouais difficulté ezangaka te na mosala nyonso na mosala nyonso en tout cas difficulté ezali ba difficulté eza ebele oko mpe même mpe na kotanga te bokoke mpe tournage mpe bomvula ebeti bokokende mpe na bamasa mpe boye bozotourne mais omona mpe caméra ekufi wana ntu eza badifficulté ya makambo yango babon souvenir eza relation oyo nasali déjà na bato ebele nakata mosu na vani nanga mpe na bobu batasala mwa manda moko esali mpe bopo ayebi bénéfique na nga eza ta mosusu lelo oyo eboteli nga mpe bana nanga mpe bazotanga classe kaka na mosala oyo donc yango wana babie matériel te en tout cas oyo nga mpenza namona na d'abord eza trop cher mpo na ngai eza nanu oyo nde naobokola libota na ngai famille na ngai na mwa moke oyo nazose retrouve yango wana mpe nazosala donc mpo na ngai eza mpena très bien. ok bosabone à toi ka nde tobaki bozala na bino baya quartier bofanda na bino kimia biso nde toyeti nyonso ka makambo Thierry Kasa yaya yo yebi bon président Batasiala to comprendre le bino ba leader bokomi soki fi aye na groupe na yo ay ko sa musala il faut kako tumba eza nini yo pe fi yango pe so ba lobino pe bongo pe ko boya na uti okoboya na yo bon ngai vraiment eloko wana banda kala na yebi yango pe na te pe na kokota mozindo yango te ponga pe na saela yango te bango pe ba fi yango pe boyeba ke na ye libala te na ye nde musala nga nde na conseiller nde ba fi moni mobala tantaka ne kaka mais bino pe basi le pe boko mosopa na bino o krake jo ozo sala boy bon siko jo pa osani mais mingi kana ba fi tant bozo o luka théâtre moni yango ka bulango ko ndeko na ngai magi ekomika kwa ka zando ozika mwa kweno amesa moko che ozoteka menzoka musalo eza pena musala bafutela yango classe oyebi ina ezali bafutela yango classe eza na ba principe nango lokola ninka ba nyoto basala musala informatique banini tout nepe musalo ezali mais lelo magi bulango ekomika ka mbanda na ye moko alekaka na troupe moko quelque part ye pas ça l'effort qui a continué troupe moko boy po ba na obwaka na bango ba jeton na ba télévision donc musala pena eza pena ya kokita surtout bino pe batantine nde pena bobomi biso pena bulo producteur auta poto bokangami bindemi na bato boyaki na bango bien elo pe bapierre bino pa malungu ezalaka nango te nayebi kaka tamse ezalaka nango ka parfait na t-shirt donc bino moko nde bobomi bulo na bino nde bamomi mais na côté na ngai ke mwasi nasala boye d'abord respect yo moko omipesa ntango babengo président opesa respect bayebi kozala na madame na ope fo madame na ope akozwa respect à partir ya yo président donc sokoso komobima na bafille wana nyoto mais ta so bamoni ma président yango boye ata yo pe président ngo bamoni po tomona nga namona pena président mo na kotanga kombo te artiste na ye moko pena boye manka ye pena na miso na biso nyonso tu akomobare apecho na yebisaki pièce yango fala lobelelanga boye mais tant que ba prêtre te comprendre que non à part théâtre bazana bango mwasi na mbata non eza pena bien pena te magi musala respect yo moko nde faut na respect na yo c'est ça quoi magi respect. Ok, c'est pas à trop, mais étant que président, conseil européen ça va président ou ça va comportement bongo. Avant que sa fille il faut bimanaï. Ce qu'on fait sous tellement à ça quand on a posé l'eau Congo. Ce qu'on connaît que ma fille pourquoi? Un président Batasiala. On a condamné plus que ma fille pour binonde. Moi nous sommes mutaillés, n'était bino ma fille. Na boulot na biso théâtre. Pourquoi me wande mutema moto. Na mi pesa ka pa président pour président pesa un rôle moko boye na legaka na TV. Conseil ezaka ezamabe. Conseil ezaka botika o basala ngo quoi. Batika ezapena mabe. Bon soko tantino na pesa kina makamune na nzoto. Ngelo mo juna ebisanga juna mbapa ebisinga bimbata siala po kombo no ezala kaka kozana ba fille belé te ko sangana na bango.
lelo wana vraiment etikala nga na mutu pour mutu na mutu azana mupepe na ye mutu na mutu azana ba malédiction na ye mutu na mutu azana ba makambo ya ye ya ndenge na ndenge moni vike contact wana tozo sala sala wana ezo bebisa peta mususu étoile oyo zaki nango mwasi wana akendaka ne pena kingandi boyo atambola pe bona nganga na muyibi na nini tu po wana tamsu eza cop na ye misiko yo po zuye bokomiko moi teke mupepe wana nyo tu yo azokende kotambola tambola wana yo ndi mutu ozala base nango zoza wana eti ndako yango yo mutu ozobomba ngo non oyo basalaka bongo vraiment batika eza propreté so aza sikoyo na maladi otiki libota na yo otiki bana yo po ya ye namoni magi tre kitoko naotangaka yo magi po toza na yo magi bokungu bafosete mwana mongo tofula mpango te esala mpe bien te magi kaka mpo naotanga yo po toza na yo eza na wana ndenge mabe te keta mosusu magi mpe azalaka bongo te naboyi natanga nanga bafille mosusu mpo lobi obimelanga bapolémique surtout ke ya batéâtre donc eza mpena elengi te magi donc fo toconseille bango oyo basalaka bongo ezala mabe eza mpena mabe ok comme presque akochite naza na question moi matinga na motema pourquoi lelo tokomomona ke bino baleader na bagroupe na bino soki fille moko aoti na groupe moko songolo totanga kombo te po toza mpo totanga bakomba groupe te aoti par exemple na groupe moko songolo pakala amanke président kuna respect asali ba n'importe quoi babengani ye mais akoye pe président Batasiala azue na pete ça koyeba origine na eza nini ouais on a habité comme na oka rythme ndenge komona on lelo kala biso le to sala boulot oyo le to koti na ba troupe loko ndeti ya basiatul ba swabala ministère siatul na saluer sikazali voilà pena grand frère propre abenga ke ya Jean asala laksanga nzela oyo lelo ngai magi lelo zunga to va na yo tozo solo la donc ministère siatul pire vieux ils ont une magi sala bongo normalement fallait tout solo la biso na biso pe ba président moni mutna mutakoma na kwa na ye na mwa marque na ye mais ce que surtout ça wana ti maisha ndenge zalaka moni maisha zalaka ki kinganda uti bo pa kota bo photo solo mais biso to benga na te pe ba pechango pe ba bomba ka yo ka presa linginga te presa sali bote mais nga pene pa na nga na zaka na besoin magina zona nga kutu o nano ayeba ina yete na sala ye comme ça nde yake ndo kofinga ngake azwa moko wa uti pa ya mutu boya ya boye etika la pika end tibiloko ngo yango to lobit to ko vande sika mo bonzoko uzaka na end nanga mo boye ozwa acteur nanga to ozwa artiste nanga mo bona ko sepela na ye ozuye lelo kombina ye bozo travailler do yango na muninga na sepelaka so na besoin na fula mutu na ozwa pe na parler na bino kaka ke na utaki groupe songolo pakala te donc ils appellent bien penate biso ba président photo yeba pe loko wana ezape conseil ni magi alobi photo ngato yebaka alongwe kuna pona nini tamsa longwe na kimuyibi tamsa longwe pona azo kwa mvute batu mama ko sangisa batu eza problème eza pena likambo mutu na mutu auti na coin na ye yo sangisi bango po bosa le loko moko alors mutu na mutu pasa na makanti waye ndenge na yebo na ye kwa mvute baninga mona ba petite musu na kata répétition ya swani saneka batu ya swani sakaneka batu yango likamni nango balo na binete ni nango boy so azo répéter mo so meka ko corriger na lingite foka mutu balo bananga te wana tamsu bazo kana ba mfutima tamsu pe bako benga na ye na jara comportement wana et pas na yo na ndako no siko yaki bien lero ozwa yo che ozomona ke makamu na opezo kende bien te donc photo solo la magi pour nous apena une bonne question na sepe na question wana donc faut ko solo la ga auti kuna longwe pona nini bona mais lelo to komo sana wana ba sentiment nzokeza mabe oui pozomona awa na Congo ba groupe minga mnene neti ba Simba bon tomona esika ba tunete ba siama neti ba Irsil Peshanga soki mutu so na groupe wana bolingo pese rôle te po Irsil sa siama bo mo te bo ba pe carrière bando bazo talibano bozo benga bango ke non boya toza besoin bino boyebi musala te mais era koya akuti style azana olingo pese rôle te pourquoi pas bo pese bana na pe chance ouais yo mutu tangi basila otali ba peshanga yo mutu tangi bango nga na tangi na ngate mais ezana ngo pena tamsu pe pona bongo te po ba petite wana nga na Afrika na bango ezaka tamsu pe yo mutu ye complexe mutu ezo sala omoni place ni tout soko oyesika ozaka na complexé po yebike nazana ndingo lobi wana sila nazana Beckham tamsusu ozomona kaka ouais na monango ba Beckham batinda ba petit musubi na ke sombelanga na papier mouchoir wa dans on peut na ndinga mabete ki insénité pe ermo e kontaka mais likambo ya ba rôle mama yango na yebisi yo bulango e bebi nango oyeka lelo ba super rôle ba pesi yo te fo yekola
batelemaka boye na caméra surtout bozo solo la bapiaka caméra mokongo te baka na position boye so ngokota na ndako oyeba ndenge okokotelela mais yo mpe oye kaka lelo mama na nga Magi bazwaka rôle mpe capital po biso tobandaka na bafigurant figurant ça veut dire ndenge yo tovai na yo tosola na yeka mame mayo tinda yenga na tshekuna wana figurant mpona na rôle capital te mais lelo ekomi mpena ke oye kaka lelo bapesa yo rôle oyo kumbela baninga bulango pesa pasi fo yekola na moke mo mpe même ndenge olobi wana sila pa osepela te osepela pe te ke non aye kaka lelo yo présent otie non n'était pas elombe na ndimi te mais nga nazwi chance na ndenge mabe te na travailler presque na bato nyonso tu oyo oyebi bagrand nakotangela yo oyo lelo bapeti ebele bazoya yo yeba ebombo fifi mpe mpo bandima yo fo ozala mpena na makila ya mosala ngo donc ya nango mabe te oyo bayaka wana so bapesi yo rôle okoki te vanda na moke koyokela mpe moninga ya liboso kanda te mpo bazoyekusa yo nde mosala mpo oyeba kwa Magi c'est ça ya nango na ndenge mabe te mosala ozosala yo otangela yango ozolango baya mikanda mokotanga yango na chik non so na bino atangi yango na bayina bani te biso yeli biso kaka lokwa ndeti zaiko mame donc mbala moko mpo eza ya makila mais tolanda déjà baprincipe nango ndenge ezalelaka mwa bacour nango mpe nde elombe wana leo so okepa simba na troupe ya simba vraiment ozomona penaki bazolakisa penaki ezalaka boye ngai natangeli yango classe te eye kaka na kimame mbala moko mpe mbo batasiala. Ok. Tosepeli ya trop tokomi presque na fin émission na biso. O eza moi ba maman, eza moi biso ba maman. Lelo s'il arrivait que moi si oyo bali. Moi si oyo bali opeseli mbongo honoré et que maman na ozi difficulté moko songolo pakala. Aye ko vendre pa nao. Et qu'un jour moi si na yo akangi maman na ondoki. Mbata sela. Réaction na yo kozala ndenge nini okozala pour moi si na yo ou bien okozala pour maman ou abota yo na moi ça malamu ebi ke mama ata aboti ete aboti mobile na ye azaka mama na moi ça maele kindoki yango oloti yango kana ndoto auto réaction nango esalami ngai mama na ngai aboti ngai banda 9 mois na libumu na ye abimisi ngai aloki ngate apesi nga chance nyonso tu oyo mama apesaka mwana na ye sikoki ndoki yango ka yo moto libanda moto yekokanga mama na nga ndoki j'espère que non so problème yali nga na mobali na yo ovandisi nga oyebisi nga ke non nazomona omoni bamama so ndeti na baage biso tokomi nango bodosie bamare na biso mpe bakoli troisième âge mama azongaka toujours mokolo nyonso tu même biso nio tozotante chance wana tokozonga lokola baleki na biso ya mike lelo toomona nakomisalela na bilamba nakosala bazoba moko ebele yoka mama oyo akomi ndoki tamso mpe ezaki ndoki te yo mwasi oyo ekanga mama oyo anga ndoki vraiment fo tosolola yango bien abomi nga te aloki nga te tamso ndenge ozovivre wana ozotambola na mutuka oza na ndako ya bien olala bien clime ezali makambo neti eza bien mama wana tamso moto asalaki nga nazala bolelo yo mwasi bongo ya yo mpe so nga mpe nalobi aza ndoki yo osepela Magi nandimi te po tosolola yango bien eza mabe mwasi mayele akoki kosala eloko wana ata mokolo moko te daboki ndoki so oza ndoki na ndenge na yo nzambe aleki ndoki na makasi yo kota mabondeli salani yo tu yo kozwa mama na nga to oyebisa ngai bengana mama na yo na ndako nga soko alinga ye ngai te mbeta mosusu naza pe te mabe. Ok, patasi ala toki ndenge olobi me na Congo tozomona bamama ebele omoi epai bamama ebele o bazotenga na basia ba moyi ona minute baze ebele baolekaleka baosenga ba 100 francs ba 200 francs mais baza na bana o baboti baza ba mbongo. Ok, moi c'est likambo pe ayokeli moi ça ti mama na libanda conseil no opesa na ba mibali ya bongo e aza pena mobali tazane ka mobali malata ajip aza mobali alata ajip so mama za mabe yo tamsu ndenge okoli boko sunga mama na banzela ba prière na banzela makambo ebele zolanda ndenge nayebiso kaka Magi mama boti ngai banda bo mwana kolisi ngai nga mona zwi ndoki te yo mwasi na nga oya ozwa mama na nga ndoki vraiment eza eloko moko ke à suivre le photo solo lango pena na ndenge ya bien conseil ezali o basalela yango soko remarquer po yo moto remarquer eza nango mabe te ovanti bato solo ke obanda koganga oto oyebisi mobali na yo azwi mama oyo abotela yo mobali ozwi
yo pe mobali ondimi abima na ndako na yo magi na yebi te ta mosusu fo lisanga mo eloko mo bo ona na lia te na vie na ngata mosusu yango ndi mtu ko salanga mabe mais so ka kolamba no ka madeso to yebi pondo to yebi na ndimi te donc faut za eloko mosusu ka ça les choses zakala c'est obenga na mama zakala bizana banzoto na ngope ndima ngape kuna luka batango bachaka bazakala ngape na luka bango dongi na lie na ngape no moni na lie na ngai na tondi na ngape na voye na ngape o mona pe ki zakala na yo non tozana eloko mo za kati na biso batu faut bossa na ngo biso batu to bi ke nzambe azalaka kati na biso donc le kamunio tout faut tshaka position nzambe bakoyi ko piéger yo boye mona pe oleki yango eloko mo pe mabe e salami yote totika eloko wana na batu basalaka biloko wana mama za mama papa za papa bandeko baza bandeko problème neto soki ezali boyeba kosoigner mais mutu moko libanda te aya obebisa bino tamsunde bokolela eza bien pena te. Ok, merci fidèles internautes, c'est comme presque na fin émission na biso. Dédicace nao, bonne fête, il y a journée de la femme na ba maman et ça va bien. Ouais, dédicace na ba maman, mère Aniti Mambote na Londres, voilà mère na pena, ba mère ka, ba bébé Makuka, ba Brice Mpangi, do baza moi ebele okiti na France wana ba mina ngai oto ba ndeko na nga na kola na bango ensemble ba Serge Matirin. Mes condoléances nazwaki tante mon frère yabe yebi a makambo pe zaki ya tantine Yvonne vraiment nazaki pena trop chargé na makambo wana ya matanga o ya sœur Yvonne vraiment nazwaki tant kokoma na Kasavu Bouté mais mes condoléances na ngai comme ça qu'on pas mabeya yem tagana ko représenter biso sœur na palais Serge Matirin Peragin Sala Neto Nicole Bijou do bana kimbangu bango nyoso tu nazaka na bino na mutema nazang sabino te be mission na sala et pe na ba film o na sala nazang sabino bana kimbangu te boza ebele na osenga bino kaka vraiment bozala ini bozala bomoko mboka musika na biso pe to tikala kotoyo biso tozana biso très bien to vivra na biso bien toza bien ne toza ka batunyo tout tozana biso très bien do bino pe na poto boza bien surtout nazo tanga na ba o toza na bango to kola na bango donc bonne fête na ba maman nyoso tout ya Europe Allemagne Belgique Suisse na monde entier États-Unis ba wapi bangola bango tout na pesi bino toka ba bonne fête na bino ba maman na honorer bino kaka na moi jara liputa quoi. Donc c'est ça. Président Batassa, vous avez mutumo obosa ni kobwaka. Oboa kepe trop comme comme ça so mato il passe to ko rasuste. Jean-Louis Ndukuma. Attends na ngoboka ki makasi bongo président. Ni na ngasela ko danger kakaye. Ouais. Jean-Louis Ndukuma. Na ebisiyo maman na ngai. Naza ba relation c'est bon. Na ko ignorer ba tuté autant se pe ba edaka ngai. Mais na ebisiyo Jean-Louis Ndukuma so na la muki boy ata na zo sa elo même temps na douche so na laver na tanga ka komba mutu wana po so na likambo en tout cas zulanga solution mbala moko Jean-Louis Ndukuma grand frère propre oncle na benga kaye vraiment donc Jean-Louis ndeko lobi kaka po bato belé pezaka yote magi donc se retrouver na ba film bani no ka Jean-Louis Ndukuma matoi pasi yatika ngate ezala butu ezala moyi atika kangaite problème nyusu yoyela nga so na binege yaya nana problème moko boy solution kaka siko mona peka boleka kotowa benda masolo pepela mais toka peson ngape nza psana yoka Jean-Louis Ndukuma ngape fona sentir Jean-Louis Ndukuma magi yeyo aux échecs était pour nous monsieur tout si na peso citoyen otalango magi yeyo moi si mon père azane bien à sola on est bien alinga mona signe mais oyaka na canal ngati ngape na info 16 nde makambo voilà to comme na suka Batassa la seul ça tellement lo mon pe lo mon botaka to côté no grand artiste c'est pour peut-être moi lo moko tala raba pour te c'est dans na si de kesse maman sociale la kata suisse et c'est ça moi diki ah magi ya brisque boy magi akapela ne balobaga acapella ouais mutunyo tuna bonkili soko abotami azara na ba ambition na ye mutunyo to soko abotami neti magile abotami on abi nzambe un journal journaliste chroniqueur na ba no yamba pe bat ndeti ngalaire na botamake na kanisa un jour fona za la pasteur na ki pasteur na ngai
na bimbi na école ya église to bandaki kotangela mbala moko pasteur na biso alobi à partir de jour yo comme berger faut bando kende koteya siko koteya ngona kende koteyela wapi na paka juma yo tindinga na paka juma esika bachona bazalaka mabe ote nzamba alobi faut kende koteya bango obimisa bango na buzoba obimisa bango na buzoba wanomema bango na mukila nzambe nga bi problème ezate na koti paka juma boy natala mama na ngaye mama moko liputa kaka wakanga na tolo ndeti kaka yo ilamba no ekata na mama ngo akanga liputa na tolo na yeti na bandiko te ya mère na Exode 6 na bandiko te ngala bike nzambi alobi o nyoti yo zana ngo pesa eko pesa mela pe yo mama ngo atali babi mbongo nyoto na zaki na ngo na zwaki na mibali ya butu nyoto na futi ba nyongo ya chembre ya bagene ya babilogo belebele na zaso ne lokote mbala moko abengi ngai na panza tuninga berger oliaka mbanga ngabi naliaka mbange nga musala nzambe nakeno lia mbanga likamu nini nabite naliaka mbanga ti natala kambala moko mwana na ya bimina mbanga na epinare na sani ngabi na rate biloko kolia fate na lia ngana ndimike na liaka mbanga ngana kansaki mbango ya boya ndenge ya kututa nisila njoka mbanga bimi ya epinare ebimi na ndako mwana bimi na ngwa keko lia kuna yango na magi. Merci. Na sentir que non. Hein? Via Zapena artiste amné bino boyebi. Bo s'abonner à trop na site na bino. www.info16.com. Yaye moko 16 mm homme sérieux. Nasima. Il a peine 16 mm matolo te 16 mm. Nga o sepeloko mataba 18 mm. Soka yo salinga bien 18 mm. Chaque jour. L'homme sérieux Moyoki, na sima caméra, tozaki na les beaux garçons, hein? Aaron Mobala Pembe. Bon, bah, salutation nanga na Irène Ouantara, na bosanité Convert Moussa, Babi Kom Bayunga, yende mokondia Espagne, hein? Relation de Mazobo, Serge Jeanne Soukali, na Belgique, yabino yango, na labino ya trop. Boza toujours abonné. Bye, ciao.